doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, ils allaient 5 minutes moko si j'ai vraiment écosalaté. Mais 5 minutes à l'élo, ils allaient pour réveiller vraiment conscience ya ba Congolais pour vraiment tout la qui sa ba Congolais que Félix Antoine Tshisekedi azali na droit à ça la deuxième mandat. Donc la Sabino déjà makambundambu oyo peuple congolais sepeli na yango na esika tozo kende na mabe oyo ezalaki na mboka na biso lelo ezali lisusu te na kanisi. Donc peuple congolais azali assez lucide à comprendre ba masolo oyo ezali na mboka na biso oyo ezalaki te. Donc peuple congolais akaleza susu peuple congolais ya sikote musala oyo nyoso tout Félix Antoine Tshisekedi azo sala. Donc batu mususu bazo kanisa kolongola système oyo ya kanambe nyoso tout système wana ezalaki facile te, ezalaki kaka na kati ya mandat oyo ya président de la République na kansi 2 ans au président de la République abeti ezali kutu na nécessité ezali ka pona kosisa masolo oyo ya système au Kabila tiaki ya bafakwa ya koyiba mbongo ya kosala. Il fallait qu'on vende ça IGF, il fallait que longola nano donc mabunda donc na parlement et koma na côté ya Emoko Félix Antoine Tshisekedi bomonaki union sacrée salamaki kolongola na Sénat kuna kolongola Tambwe Mwamba parce que Tambwe Mwamba zalaki wana au cas où soki bango basali masolo ale ye azui intérim ya kosala na mboka remplacer président en attendant basala élection après basali magina bango kanamba zongi na pouvoir. Et puis gouvernement ezonga na maboko na biso moni gouvernement oye au municipal ezalaki gouvernement basanganaki na bato PPRD na bato FCC. Donc président soka lobi makamalamu bango exécution ekomi ba manœuvre belé donc autorité morale na bango il faut batuna esiko makambo ekomi ndenge ezali kokende esengelaki temps nakanisi peuple congolais bino moko bozali komona oyo Félix Antoine Tshisekedi asali oyo azali kosala pour mboka na biso ekene na masolo kitoko. Est-ce que ye akoyi kotikela ngo bato mususu bayekoli yango pasi te a risqué vie na ye bomoni ba masolo basala po ba barrer Félix Antoine Tshisekedi pour ba destituer eleki ekokite siko ye à partir de deuxième mandat en 2023 masolo sikoyo nyoso tozo mona o makamba courant makamba électricité donc bazali ko sala musala tout eko ato o boaki donc graine na kati ya bilanga eko botaka mbala moko te eko botaka malembe pour vraiment peuple congolais ayeba nako yebisaka lisusu bato to bandaki kolela to sala ba marche ba talwa bato ya ba sapato esila kanambe alongwa te. Donc atikalaki na pouvoir to komaki ko lela neti bana mike donc to longola ya tambo ata makaku donc bonabo Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir. Donc il faut to se plaît au Congolais penza solo il faut accepter là que pouvoir et longo na étranger et yé na kati ya mwana mboka ba masolo oyo ya ba président des nationalités douteuses ezali lisusu te. Donc oyo azali wana azali mwana mboka azali ndeko na biso azali yana biso azali leki na biso azali mwana mboka neti biso à partir ya Félix Antoine Tshisekedi bato tout bazo rêver que non mboka wana pezeza biso. Donc Félix Antoine Tshisekedi oyo azalaki kaka mwana ya limité mwana papa Tshisekedi donc oyo tozalaki na kati ya Belgique lelo akomi président donc okomi penza ko bouleke ngape na ko koma président. Et puis vous avez que depuis Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir. Donc tout le monde a pensé que donc bateau to yebi, bango to bateau sur la place, to yebi donc CV na to yebi penza donc to tracer ba masolo ne to yebi metala kanambe bato amemela biso toujours découvrir bango sur ba uta wapi ba yana le bazo yiba ba mbongo ya mboka na biso siko mboka na biso bino moko bomoni déjà que vraiment to komi respecté
ndenge liboso ezalaki te bozomona ata donc na niveau international retour na scène internationale bomoni ba FMI donc bato surtout ba komi na confiance ya mboka na biso parce que ba moni penza ke ba masolo ezokende bien nalingi na tiela bino déjà pour bino moko bomona bisengo oyo bana mboka ba mesani déjà na yango bisengo il faut continuer botala makambo nanu na joli bino ka muke botala makambo malamu oyo Félix Antoine Tshisekedi asali pour na mboka na biso oyo ezalaki kosala mate pendant 18 ans na 32 ans Mobutu et komi et salami donc na moins de 3 ans oyo Félix Antoine il faut boyeba système akabili wana ezalaki jeté système akabili wana donc sur une bato lokola ba fayul bazalaki wana mais fayul ba barayembele déjà ça daya donc système oyo mutu moko andimaki te ke Félix Antoine Tshisekedi akolongola mabunda akolongola Tambwe Mwamba akolongola donc ilukamba donc masolo penze zonga donc eloko esalama ata bango moko bato FCC soko tuna bango ba kondimate bazali kondimate ndenge lelo Félix Antoine Tshisekedi akumbela masolo tilelo donc to tcheli bino nan botala makambo oyo penza ezongisi Congo na biso na nzela donc vraiment yango tozali kosenga donc Félix Antoine Tshisekedi il faut continuer en 2023 à même masolo na ye tina suka parce que donc akoki kotikela ngo batu oyo bayebi ata utilité à makambo te ata sens ya makambo et salamité donc bazongaka na système akala donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite 5 minutes avec César Ngadi. Nini yango, nini ozosepela nini? Ozosepela nini? Bacha makisinga mbongo. Nini? Salinga va bien, on aurait des Nani asali bien? Parti. Asali nini? Dans Berangai. L'imité dans un salaire, parce que sinon vous êtes l'école. Zélano, combien de mois bibi? On sali 2 ans, dans un salaire te. Zélano, ça va jeter. Obengi va kola nanga. Alobi nini Zélano? Abimbo nanga bimi, salaire nanga mobimba. Abasi omo 180 nana. 180 oyo fata bio na basi siwa baba singa ngoli susu. Mama nanga ndame. Wana wapi? Ndio ke bank. Na ministère enseignement ça en sécopé. Nini? La sala sécopé. Fachi beton. Siko elo ozosepela nini? Singa mal papa pardon na umeli banda kabina nzo imbongo na te. Mama na sala msala fele na zimbongo lelo. Yango ozosote we. Papa na osote na lembi. Na lembi musalo yesili na chiki. Donc fachi beton. Donc pisale me banda. Bonjour. Wapi yango? D'accord. Pression nous. C'est le début. Si. Babini. Ah. Ah, pensa mais. On s'est payé, hein? On s'est payé, hein? Bokanga. Ufongolo kangi. Que nous avons commencé au niveau de Kanyamakassese. Comme nous l'avions lancé, il était prévu qu'après la formation paramilitaire, tronc commun, il fallait passer maintenant à la spécialisation, la professionnalisation. Que les jeunes qui sont dans les centres apprennent les métiers pour permettre une bonne réinsertion dans la société.
Pour l'instant, nous avons 4 filières que nous avons organisées. La première filière, nous avons formé des ouvriers agricoles. Vous avez vu les champs, nous avons travaillé avec eux, nous avons sémé, nous avons fait toutes les opérations ensemble avec eux. Ils ont la maîtrise. La deuxième filière, c'est la menuiserie. Nous sommes en train de former des menuisiers. Pendant qu'ils sont en train de recevoir la formation, avec les travaux pratiques qui vont contribuer tant soit peu à renforcer la politique de la gratuité de l'enseignement que le président de la République, commandant suprême, a prôné dans le pays, qui est déjà mise en œuvre. Notre objectif, pendant qu'ils sont en formation, l'objectif immédiat, c'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois. Seulement avec le premier bataillon, pas avec l'ensemble du régiment qui est en formation. 1000 bancs. De 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que les 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Si on va faire 2 gonds, 3000 élèves dans les avant-midi, 3000 élèves dans les après-midi, donc avec le 1000 bancs que nous fabriquons par mois, nous sommes en mesure de scolariser 6000 élèves le mois. Ya Moïse o batu bayebi ngai baptiseur Bilolo Chimanga oyo batu bayebaki ngai nazala komina Ngalema na processement na ozone bon batu bayebi ngai o bayebaki ngai nazalaki mutu nazalaki bona koloba te nazalaki na bekiri nga nazalaki lokwa na staff na ngai ngamoko oyo tobengaka na baméthode ya stratégie c'est-à-dire nazali lokwa nyau po nazali komarche na vie ya kutunga moso kute na kutu nango okwika te spécialité na nga premièrement ngai nazala sia. Comme on a vraiment on a sorti l'ango ya kianti valeur mais ça kuna les aki comme on bien nga kile na kiri ambateri maboko na mavi mais les locaux moi les ali susté na anti valeur te maza non valeur na miso batu kingi mobimba donc ninga na sabe biso to yebanga ki to mboka o ba isbena biso to biki l'état sala mabe ba yebo mabiso ah vana ba match biso ba boka biso ndeti bakoka biso to bulaka ndingwana nzoka nkonza mboka azaki na image moko ya bien idéologie ya malamu pona biso lelo biso to bulaka to kufa ta ndenge tuzali ah non tuzana to dia na calme tuzaba kimia to la bien to la be bonja calme ba to ya ba mba biso kitoko donc ma munyo c'est les gars bien spécialité en ma msala ndena zabu ina na salia o ngana yebi o kotinga na mutu ti lelo comme il sait pe baninga na misusu na kumba machine o moni o lokasi so la kati mabaya a te donc c'est kuna pe ba na ko sala mati ba mbetu e ko sala mati le fonga na kata ani ke kuna la si na ni na rabo e kila siage kila ba machine misusu kuna sia ka wanda na wa atukangai batia ka wanda na wa na semba ngima bayebi nga na fazia na lola la banda do vina ngeza ki faux vie do sona yibite mwana lia na le quoi appelé service national et zinga pona longo la makantino sama pe wana zaki na ngoya oyibaka ya roboto la batu ba bilo kwa ntuba biona aya ngokitaka na sali inane mubimba na tikolo yibele wa mutute na tikolo ko tata na ndako mutute na batu pe do na bango awa tuzana ba mama tuzana ba papa ka awa to vanta pena mwana biso ju to l'année règlement au Benawale au Sengé plateau tout comme la règlement ba teti na gali ba ebinga bien que chaque mi s'appelle électrique donc ça na timbi poche goma pe yo kamera na mnicho une année de yango na yiba ke lo ba mute
Atukama amande tout ça on a vu ça la prison te pour na bi muta prison chama ko simbeloko muta prison pe asa na sécurité wa soda ta ta simana ngandi na ta loni manyo ba fi ko lia fufu ka biso ta be pe loni su to loni su mama tangu o pe la peuple nasi so ite o continuer nasi na mokili oyo Voilà plus de 4 décennies que le pavillon frappé aux couleurs nationales n'a plus été arboré à la poupe d'une drague sur le fleuve Congo. 41 ans après, la Congolaise de Voies Maritimes voit ses activités relancées grâce à l'acquisition d'une drague moderne. Tourne ainsi la page sombre et des vieux mauvais souvenirs que cette entreprise publique a connus pour le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. Acquis l'an dernier sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ce mardi à Boma, dans le Congo central, que le gouverneur de la province et l'envoyé spécial du chef de l'État ont présidé la cérémonie du lancement des activités de ces navires. Prenant la parole en premier, la directrice générale de la CVM, congolaise de Voies Maritimes, Christine Toussé, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son engagement dans la redynamisation des activités des entreprises du portefeuille de l'État. C'est un début de solution, a-t-elle affirmé. Honoré également par cette acquisition, le gouverneur du Congo central, tout en remerciant le chef de l'État, a précisé qu'il s'agit ici d'une fierté nationale. Il faut que ce bief maritime soit entretenu. Il faut que les navires qui quittent l'océan puissent atteindre Boma Matadi. Voilà le rôle ô combien important que joue la CVM dans l'économie de notre pays. Il va falloir que tous les Congolais et toutes les Congolaises connaissent le rôle, l'importance de cette compagnie qu'on appelle CVM. Ce n'est pas seulement pour le Congo central, mais c'est pour toute la République. Je dis bien pour toute la République. Pour l'envoyé spécial du président de la République, c'est un grand jour pour la nation. Massamba Kinwani a par la même occasion eu la primeur de dévoiler le nom de cette drague. Jour après jour, les rêves des Congolais et des Congolaises deviennent réalité grâce à la vision du chef de l'État qui se démontre dans des différents domaines politiques et socio-économiques de la vie de notre population. Quoi de plus normal que cette drague ait été baptisée du nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ma qualité d'envoyé spécial, que je lance en ces jours les activités de la drague. Baptisé du nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce navire a eu les bénédictions des autorités traditionnelles. D'une capacité de 4000 m3, cet engin permettra d'augmenter considérablement les activités de la Congolaise de Voies Maritimes, notamment dans le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. Voilà qui explique l'euphorie des agents de la CVM et des Beaumatraciennes et Beaumatraciens venus nombreux assister à cet événement. L'effectif s'est accru après la réception ce dimanche 28 février 2021 au port de Boma dans le Congo central du 4e et dernier lot des 110 bus de marque Volvo en faveur de la société de transport du Congo Transco. Un lot qui s'ajoute à ceux de 330 déjà mis en circulation à Kinshasa 2 semaines plus tôt par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors d'une cérémonie officielle de remise de bus à la population, ramenant ainsi à 440 le nombre des bus tels que commandés par le gouvernement de la République. Ce dernier lot a été réceptionné à Boma par l'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinwani en présence des délégués du ministère des Transports et de Voies de Communication, du directeur général de Transco, de Madame le maire de la ville de Boma et de nombreux partenaires du gouvernement dans le secteur du transport. L'événement du jour a débuté par une séance de travail au cours de laquelle le procès verbal des réceptions des bus a été lu et signé par les membres de la commission ad hoc.
La commission réceptionne les 10 lots sous réserve que des constats techniques, panne éventuels et défauts de fabrication pourraient être constatés par Transco, soit à charge du titulaire du marché. La procédure de mise en route des autobus se fera dans les installations des Transco à Kinshasa, en fait de vérifier la conformité de la commande aux spécifications techniques contractuelles pour l'entrée en force de la garantie commerciale. Au nom du chef de l'État, l'envoyé spécial Massamba Kinwani s'est dit honoré de recevoir ce nouveau lot de bus. Nous avons l'honneur de réceptionner ce dimanche 28 février 2021 les 110 bus restants sur la totalité des 440 nouveaux bus commandés. Tout ceci entre dans la vision démontrée du président de la République, chef de l'État, je cite, le peuple d'abord. Nous exhortons le personnel de la Transco ainsi que la population de faire usage de ces bus avec un sens de responsabilité citoyen. Appelée à en faire bon usage, la société Transco peut se réjouir de voir ses activités relancées en assurant la fluidité de la circulation de la population. Ndeko ya Congo, tuna ngai nini? Train Express est zongi avec un partenaire idéologie. Société commerciale, des transports et ports, et CTP na mokuse, ex-Onatra. Et zongi selbino, mo bangi na Train Express New Look. C'est-à-dire, eza na ba condition ya kitoko, net na film. Talabino moko, niveau confort ezaliawa, palado madame, palado messieurs, kasi yeba ko, mokole ya samedi, 5 octobre 2019, Nde Train Express New Look et Kobanda Kosala Moussa Nango Kolongwa Kinshasa. À partir ya 17h30, Ti Matadi et Kobanda Kolekana. Kisantu, Kwilungongo, Pe Kimpese, Pona Kozwa Batu Bisika Nyonso Oe Kotelema. Pe Mokole ya dimanche, Nde Kozonga, Matadi, Kinshasa. Kobanga na konforo ozali komona awate, Yebake STP, ex-Onatra, et Bukimbongo, et Nyefulimbongo, et Tchango na pri a Mangondo na niveau ya Kosakarate. Pona bino batu oyo bolela lix pe confort tala bacheli bino primo bobe na 46,76 $ oza mobimba okoti na train oleki kitoko pe pro na bino batu ya première classe ezali na 23,2 $. Kote na bino deuxième place 17 000 francs ya pamba mais okoti na train na ba condition ya kitoko po awa bazali na restaurant bazali na snack bar pe service ekuba ba toilette ya propre pe lengini écran plasma oza mobimba na ba musique tout bomone botele na mire ya nani ya société commerciale des transports et ports et CTP na mokuse ex-Onatra o etieli bino Train Express New Look na ba condition ya kitoko epi na prix ya mobobe okei oza mobimba. Chaque samedi Train New Look ekobanda kolongwa Kinshasa Matadi pe chaque dimanche Train kobanda kolongwa Matadi Kinshasa na Train Express New Look ya STP ex-Onatra bondi milangai ke awa sécurité pe confort ezali po yangonde musala ya STP na masolo ya transport. C'est naturel le soin. À partir du 6 mai 2021, la colline inspirée le deviendra encore davantage avec la disponibilité de l'Internet pour tous. Le projet RAM à l'université de Kinshasa, c'est une réalité. Une délégation du ministère de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, de l'Autorité de régulation de postes et télécommunications ARPTC et l'ambassadeur du projet RAM a visité les travaux d'implantation de haut-pot Internet sur les campus universitaires de Kinshasa, lesquels haut-pot permettront la disponibilité d'une connexion gratuite à Internet pour tous. La RPTC et le ministère des politiques qui se sont liés ensemble pour justement favoriser ce projet RAM ont mis les moyens. Et sur terrain, c'est une satisfaction parce que l'université de Kinshasa, l'UNIKIN, d'ici ce 9, pourra avoir l'accès gratuit à Internet. Et nous sommes sur une base de plus de 15 000 étudiants qui seront bénéficiaires justement. Et le projet va s'étendre sur toute l'étendue de la République, c'est-à-dire toutes les universités à travers la République démocratique du Congo seront connectées et seront bénéficiaires d'Internet.
Ces travaux se feront sur plusieurs autres sites universitaires comme l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en sigle. Une connexion fiable est la garantie de la recherche au XXIe siècle et l'ouverture sur le monde scientifique. À Kingwaya, village situé à 25 km pour inspecter les travaux de définition de l'hôpital ultramoderne qui va administrer les soins de qualité à la population du Grand Bandundu. L'hôpital en construction et la banque commerciale qui sont des initiatives de l'ADB sous l'impulsion de son président Gauthier Kamachi. Ça, c'est dans la vision du chef de l'État qui donne beaucoup plus de l'importance à la santé. Nous, les enfants de Boulungu, nous avons dit aussi, donc pour accompagner le chef d'État dans sa vision. Donc ici, vous avez des scanners, vous avez des mammographies. Dans la contrée ici, il y avait un seul hôpital de Vanga. Mais aujourd'hui, à 25 km de Boulungu, nous venons d'ouvrir un autre hôpital qui est vraiment moderne. Tous les travaux sont presque terminés. Nous comptons ouvrir cet hôpital cette année ici pour essayer un peu d'aider notre population à avoir un meilleur soin. Je crois que ça va contribuer à aider notre population de ce côté-là. Pour les conseillers du chef de l'État à l'RPTC, Gauthier Kamachi, toutes ces réalisations s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. La semaine dernière, j'en ai parlé à l'Assemblée. La même chose. On nous fait pression pour le paiement d'un DTO qui concerne la construction d'une caserne à Mbandaka pour l'armée. J'ai des doutes sur la réalité de ce projet. On nous prétend avec PV de réception de travaux. On dit 11 villas construites, réceptionnées à 70%, etc., etc. Devant le doute, je demande qu'une mission aille vérifier. La mission va vérifier et elle revient et elle trouve que rien n'a été fait. Zéro. On a juste démoli des choses qu'il y avait. Le coût du démolissement, c'était 25 000 $ selon leur propre budget. On n'a jamais construit la moindre brique. Pas posé la moindre brique, mais ils prétendaient que c'était réceptionné à 70%, 11 villas, et ils demandaient 6 millions de $. Vous vous rendez compte? Et heureusement que je n'ai pas payé. Donc, et ils ont pu abuser le ministre de la Défense, qui est l'un des ministres de la Défense les plus rigoureux et les plus honnêtes que moi j'ai connus dans ce pays. Et ils ont pu l'abuser lui également. Donc c'est pour vous dire que nous vivons en permanence dans cela, dans les anciennes habitudes qui ont la peau dure, et il faut avoir du caractère, être vigilant pour nous protéger contre toutes ces choses. Sur le continent africain, depuis les débuts de la Covid-19, la directrice générale du Fonds monétaire international a choisi Kinshasa comme première étape de sa tournée, tout un symbole. La RDC, en programme avec le FMI depuis juillet 2021, connaît une croissance remarquable projetée à 6,4% l'an prochain. Des résultats satisfaisants qui ont été au menu du tête-à-tête entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Pendant plus d'une demi-heure, beaucoup de sujets ont été évoqués, parmi lesquels l'examen minutieux de la première revue qui a montré des conclusions positives. Ces échanges se sont par la suite élargis aux différents collaborateurs respectifs. Outre le 1,5 milliard de $ octroyés à l'RDC au titre des facilités élargies pour le crédit et le 1,4 milliard de $ de droits des tirages spéciaux, le FMI annonce l'éventualité d'un autre appui à l'RDC, a fait savoir la patronne du FMI au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État. Pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, la qualité des dépenses, mais également la gestion globale de toute l'économie. Voilà, nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de $ auprès des pays avec une position plus forte, des réserves plus énormes pour pouvoir les disponibiliser à l'intention des pays qui ont des besoins plus accrus. La meilleure situation de la RDC, d'après la patronne du FMI, s'explique notamment par l'embellie des prix de matières premières. Venue à Kinshasa en mission officielle, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a été reçue par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sur l'optimisation des efforts en vue de matérialiser les clauses du programme conclu entre le FMI et la RDC. We had a very constructive discussion with the minister and his team.
Nous avons eu une discussion très constructive avec le ministre sur la situation économique dans le monde, en Afrique et ici en République démocratique du Congo. Nous avons achevé la revue de notre programme et c'est opportun pour moi d'être ici à Kinshasa parce que la revue sera présentée au conseil d'administration le 15 décembre 2021. Je peux en tant que présidente du conseil donner mon point de vue pour le progrès réalisé par rapport à ce programme en termes des exigences, de la priorisation des dépenses, la mobilisation des recettes et le renforcement de la gouvernance en RDC. In terms of the requirements for prioritizing spending. Ce programme avec le Fonds monétaire international prévoit plusieurs exigences, notamment la priorisation des dépenses, la mobilisation des recettes et le renforcement de la gouvernance. Je fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Kota la bino moko ba makambo oyo bozotala vraiment mai na bakanko kolwana bakancha ezalaki te soki pendant combien de mbula bozotala donc militaire na biso baza kolala na bakan on dirait soki ndenge nini bozomona salaire et basala ngo fois 3 ya banani bozomona makambo nyonso to wana social à peuple congolais ezali ko changer donc ezali makambo moko boye tozwango la légèreté surtout tel penza batu mususu penza tisiko bazolinga ba comparer donc Kanambe na Félix Antoine Tshisekedi il faut la monter à Mabé il faut la monter à Mabé dernièrement to tshela bino émission o tozola ça penza que batu babandai ko la Félix Antoine Tshisekedi te bazolo ba penza zoka batu bango mona kati ya sale bazo ba longola bango zoka penza ba longola bango so bazai ko iye Félix Antoine Tshisekedi bango ba longola bango bazali ko senga ba longola batu oyo bazo sala musala mabe mais tant to tiango to laisi ba preuve passer biso na 5 minutes to tiaka to laisa ba preuve mais batu mususu ya metema mabe bazo kota kaka ezalaki ye mais comment voulez-vous vraiment to avancer mais boye ba ke Félix Antoine Tshisekedi azali mwana nzambe apesa Congo na biso na maboko ya nzambe soki nzambe atima boko mutu moko akoya na ba contre-attaque donc avant to la sabino sikoyo ba côté négatif oyo ya Kanambe o penza donc basala pour ba misusu baza na mémoire courte ba misusu donc ndei to loba ke baza amnésique congolais amnésique donc bazo sala na ko mais soki bazo comme ça amnésique na makasi azali amnésique na komisi amnésique na makasi donc to marqué na poste to ebisaki bino kaka Kodia Simon ezali société oyo ya bana mboka epesi vraiment chance na ba congolais nyo surtout ebité ceux qui Kodia Simon asala lisusu nini pour congolais comme propriétaire donc azosala nyonso on dirait kutu donc ye azokabela kaka banda Congo na ba congolais donc boyebi que à partir du 15 donc le 15 jusqu'au 3 janvier donc offre moko ezali wana spécial Noël donc ba frais o ya mabele ya kosomba mabele ya ba frais o ya réservation ba longoli yango pour na Noël ba longoli ba frais ya réservation o bozali komona bo bengi bino moko ba frais ya réservation ezate jusqu'à le 3 après donc offre ya États-Unis d'Amérique donc ya Amérique États-Unis d'Amérique na Canada ezali kaka donc tozali ko laksa bino vraiment Kodia Simon bobukanate Kodia Simon vraiment ezali makamba solo pour ba misusu congolais oyoka ke congolais azaka un peu réticent parce que batu ebele basala ba mabe mais Kodia Simon oyebi ke ovandi nous tranquille o réservé ovandi ti batongeli yo ndaku ba peso ba clé crédit bandi donc vraiment na éviter ceux qui société nini ekoki kosala boye parce que Kodia Simon ezali bana poto et puis bobo sanate salon de coiffure na biso to recommandaka bino El Binto na kati ya Saint-Denis El Binto ezali salon de coiffure ba professionnel oyo vraiment yé ba katio tango bimili banda ba sentir penza ke o penza coiffe vandi donc El Binto na Saint-Denis tozali ko recommander bino kuna et puis bobo sanate donc c'est la TV décodeur oyo ya bana mboka siège ezali na kati ya Londres décodeur wana donc vraiment différence nangona ba misusu déjà za mukie donc et puis wana okozwango o memi yango esika nyo soto lingo kende partout dans le monde place internet ezali au Tiango au Tali donc vraiment restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite 5 minutes avec César Ngadi. Kodia Simon vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit
puis commencer son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, je suis Henri Matona, je suis directeur général associé de la société Kodiasimo. Kodiasimo, c'est un promoteur immobilier spécialisé dans les unités résidentielles en République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège d'être invité au festival Le Défi Congolais qui aura lieu les 18 et les 19 février en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Donc j'aurai donc le privilège, une fois de plus, de pouvoir intervenir sur la problématique liée à l'immobilier. Quel est l'apport de l'immobilier dans la croissance économique en République démocratique du Congo? Je parlerai des enjeux, les perspectives pour les prochaines décennies. Donc je vous dis donc à très bientôt au cours de ce festival et merci en tout cas aux organisateurs de m'avoir invité. Merci beaucoup. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Merci de retour sur le plateau. Oezali 5 minutes il y a la musique à Obomesana Kosala. Obo mesana kotala ya libanda, donc il y a vibration à libanda, tous en 5 minutes mi balé, il y a 4 il y a plateau et puis mususu to sala ka libanda et puis nazo profiter na bino, c'est bino que Louis Blaise Londolé o yazali na 4 il y a fasciste par conviction, donc Fako, donc il y a yaki en Paris, ndé bozomo na photo to sala gine pe mis. Donc ayaki a expliqué bino ba mususu donc bazoka ki fasciste ngo kaka ya boye, wana ezali. Donc, par conviction, il y a une conviction, aux aider le président de la République, on a Paris. Donc, vous allez vraiment sous bon séjour, il y a Paris. Donc, si vous allez avant de côté, vous allez sabine sous au moni congolais, netisiko congolais commis. Yemoko na ba ide na ye omoni congolais tanga zo bima na balabala bazo tinda ete ke ombongo ezali kende na balabala ko yamba donc yemoko zo elenga tala président ya mwana mboka président penza donc azo benda batu yemoko ba kotinda te et puis ozo mona ta bateau bazali ko sala banzembo bateau bazali ko samba banzembo bazo sala nzembo pona Félix Antoine Tshisekedi te pona ko kumisete ndenge bando sala kaka ke ba peso mbongo zo kumisa kanambe. Mais il y a des musiciens qui sont nzembo pona mboka puis batindi ete yemoka zomona ke mboka ezali ko kene malamu à côté studio à ça lelo toza ko proposer bino extrait ya nzembo moko kitoko
Congo telema malobo ezana kati ya nzembo ezali maloba beaucoup se retrouver na ngokaka na discours au président de la République à Betegi à état de la nation donc compositeur na nzembo ezali Serge Kabango l'ingénieur Serge Kabango botalka ingénieur Serge Kabango donc a juste studio na ye azo sala nzembo pona mboka batindi tembo azo sala nzembo penza pona mboka bino bokanze penza Serge Kabango penza zo studio no asala penza nzembo po na mboka tant kanamba zalaki akosala ngote na kazu kutu ba pareil ko boya. En tout cas, félicitations à Serge Kabangu, donc l'ingénieur Nabiso Oyason, Banzembo, tout près c'est ça la marque en poto, 90%. Ezali et 8 ans dans le studio, donc il y a Jérusalem, il y a Serge Kabangu, donc tous autres il y a bien illustré, bo yoka Nzembo Oyo Serge Kabangu, sali pona mboka Congo Telema, bo yoka maloba Oyazana Kati ya Nzembo Oyo. Donc restez connectés sur le Club Original, à tout de suite. Moto oyo azwaka conscience pe atie yango na misala alongaka kaka elongo na Nzambe. Kongo nalelela nani ye, Kongo natuna nani, maele nanga masoki ngai ye. Kongo mboka na ngai, mboka bakoko na ngai, Nzambe olingaki na botama Congolais. Na mabele uyo etonda bomengo, na mabele uyo etonda kita. Kasi mpona nini tozali konyokwama? Nzambe na nguya molobi nini? Nzambe telema na moto na yo ya nguya mpona likambo ya Kongo ebonga. Kolo sangisa bana ya Kongo, Kolo sangisa ebikolo ebele, balala te basola se likambo ya Kongo po solution ezwama tovanda na kimia. Po baoyo bazali koboma mboka na biso basambwa ye, bao bazali kopunza ye basuka ye. Congolais mboka na biso ezana makoki nyonso. Merci na ingénieur Serge Kabangu na Nzembo qui toko sali vraiment na kanisi tout le monde est d'accord na Nzembo donc vraiment merci beaucoup na kanisi pe toko zo occasion to yambaye na émission en 5 minutes pour expliquer biso Nzembo o idée et là qui est wapi donc vraiment merci na batu nyoso tout ba lundi Nzembo à travers 5 minutes avec ces occasions to ben c'est l'ingénieur Serge Kabango sikoyo to koti po batu ba mona différence o ezali d'ailleurs ezali kutu donc makambo kutu donc il faut jamais comparer l'incomparable ndeka na ba donc on comparer jamais Fachi na Kanambe donc tozali ko laksa bino botala makambo to bana ko sibir tant Kanamba zalaki donc ezali pasi na mawa to ko tiela bino be extrait botala makambo bino bozolinga soko ezonga puis boyebake ekozongaka jamais makambo oyo parce que donc Kanambe ndenga kendaki ndengana akei libela akozwa susu donc qui dit baté congolais aza soutenir azolo bazali vraiment congolais assez lucide pour comprendre ba masolo donc Kanamba akozwa ka susu chance yote soki bat bazali qui dit bakaka boye donc mutoloka Kanamba kwa ki kokoma présent en mboka neti Congo ti azo mériter akoma présent mboka Congo ti toujours avec sabino ba extrême ke tozwa ki botala mboka o Kanamba ndenga zalaki komema ba mabe o ya sala congolais na kanisi bato bazana mémoire courte ba kozonga na temps. Dossier gestion à GoPass, boye bango. Ti 3 ans bon mon ambon à GoPass te. Ba Congolais bo landanga bo mon ambon wana te parce que mbongo à GoPass basi basalela yango makambu to ebité. Et comment donc nyonso bino bo futaga bo futa ande nyongo. Donc il faut to rembourser ba yebisa biso ke basala aérogare wana ya njili écouta soki combien de millions basali soki biloni na piste alors batiki na banyongo c'est-à-dire lelo mon nyonso tozoko ya GoPass ekenda na futa nyongo GoPass e osala sous le côté pendant 3 ans
il faut to futa ba nyongo oyo bazwa na mbongo ya Gopas. Eza réalité il faut boyeba pelika mwana to découvrir kiango mbongo ya Gopas to comment futa ba nyongo mbongo etambola mbongo esala misala ngo pe to certifier yango te emonana te. Vous pouvez imaginer na mbongo ya Gopas 43 millions de dollars ba ibisa biso batinda ngo ekendo sala aéroport à Kalemi. Boke na Kalemi soki aéroport à 43 millions de dollars ezali. Bolingaka na loba so na loba mingi il faut batu ba otomboka na mbongo ya Gopas wana musala na biso eza kolobisa yo 43 millions de dollars ekenda na Kalemi pour na aéroport à Kalemi yoko iko zo mbongo tozo produit mbongo na Kinshasa aéroport à Kinshasa zo produit aéroport ya Lubumbashi zo produit aéroport ya Kisangani zo produit obongisa ngote que obongisa kaka 43 millions na aéroport à Kalemi. Regarde comment on a géré les choses, c'est regrettable. 43 millions donc lelo mbongo ya Gopas titan to yaki to sali état de lieu to sala ba nyongo basdoba ba sala ba misala to zongisa donc bongo Gopas to foot bo futa na bino ba carte visa ba mibi bisoko ngaku na ndimate hein na ndimate ke ba carte visa ezalaka tant to monango to sutuka to lobi mais oyo intelligence diabolique détournement intellectuel vol intellectuel. Bah ça là vraiment la carte visa liée na compte ya l'état. Bah tambola na ngona ba poche. Pe baba no yebisa biso ne bandelio no ezapo na ba mission. To moni ba carte visa utilisation nango a na Kinshasa. Na ba distributeur à Kinshasa na ba ma campagne. So les na poto ba ko utiliser ngo na Jimmy Weston. Ba ko utiliser ngo na ba parfumerie ya minene. Omoni criminalité. Omona ka mutu boye comme omona ka mutu boye cravate français sérieux. Mouibi. Donc, mais le plus important aujourd'hui, tout Kati Makambo, ba carte visa. Très bien. Si le pont abisso, c'est le plus important. Et puis, bazali ko recharger. Au moins, vraiment, tu peux bâtir lié 100 000. Ce que tu tires dans le camion, il faut te régler. Pour tant que Kati ba carte angwa, ba carte monsieur ezana bambongo na Kati. Siko bambongo wana ifezo. Faut récupérer en. To comme un processus, il faut tenir to récupérer pour ezalaki batelio carte mbongo na carte pas oko utiliser zo tambola. Tant to beleli ka mwana pa ba carte wana ba bloquer yango, ba carte monsieur etikali na bambongo na kati. To comme siko ko luka neni ni to récupérer moi mbongo wana ko sala pe mbongo ebele 400 000, 500 000 et ko pe ko aider to sala ta pont, to sala ta école et tout mais biso sepelika parce que to mettre fin na likambo wana. Mais batu mususu batanga maite na bakate visa bakanisa te to bosa ni bango toko silisa dossier bakate visa Nazo filmé Estelle, usine Oyo ezali usine ya Monsieur Yuma. Yuma Oyo azalaki mutu ya PPRD, responsable ya Jekamine. A détourné ba droit ya Jekamine et komi na ba biloko na moko privé. Na isika Oyo bozo mona cheminot Oyo ya mulai ya Jekamine yangonde et mérité ko bimisa milinga mais ya Estelle ya Yuma ndezo bimisa milinga contrat ya Forest ezalaki au moins pour 25 ans et si esili mais Yuma détourné ngo il fallait Jekamine ezo siko ba droit na ye mais Yuma afandeli ngo usine Oyo bosala tout boya kosala enquête na usine Oyo ya Estelle na confirmer ngo ezali ya Yuma naza na Lubumbashi batu nyonso ya Lubumbashi ba yebi yango même ba cadre ya Jekamine ba yebi yango. Nous devons mettre fin à l'impunité. Merci. Les candidats rivaux dans la course à la présidentielle en République démocratique du Congo voulaient que leur dernier jour de campagne soit un succès, mais il s'est terminé dans la violence.
Plusieurs partisans du leader d'opposition Étienne Tshisekedi ont été blessés dans cet affrontement avec les forces de sécurité à l'extérieur du principal aéroport. Ils tirent sur les gens, juste comme ça. Kabila ne mérite pas. Nous avons été... Topo sanitaire. Où je prends la parole pour la première fois devant le Conseil de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bino moko bolandi na ebité ceux qui congolais tous en a problème. Ceux qui congolais tous en a problème na mutu na biso bien nini. Botala pasi oyo congolais banda komona. Imaginez que batuana donc babandek na banko yiba mbongo tala kaka bato bazokanga ba na IGF. Botala ka ba montant oyo bazo bimisaka oyo IGF ezo bimisaka eza ba montant te ko teke 10 000 euros. Okate donc ba million na ba million. Bon mbongo wana penza soki ezalaki batonga ba hôpitaux. Batonga ba école pour na bana ozomona ke ngoza donc mutazo yiba na ye azoko yiba na ye donc azokipe ku tout bomona ido baba donc chibala ba yibi mbongo ebele na mwana ne mo ekuta le bezate parce que mbongo ya kimuyibi mboga ekofi pona moyibi. Donc peuple congolais to zala vraiment to yeba makamni to toyeba esika nini to witaki na Kanambe na esika nini to zali ko kende na esika nini to komi na Félix Antoine Tshisekedi to mélanger makambo te yango na réseau répéter les bino soki to raté na Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton Congo en tout cas to côte ça on a sous-titre wana penza biso to bando sala be mission congolais donc ekota Congo ekota na sous-titre parce que ba boulot Félix Antoine Tshisekedi azana ngo mutu moko akoza na ngote pona mboka na biso parce que soki tundimi Félix Antoine Tshisekedi to pesa mboka na biso na ba américain na ba français na ba allemand na ba anglais to sali cahier de charge to bi dans 5 ans botongela biso parce que tozo mona sous ce logo to sala te donc vraiment to lingi Félix Antoine Tshisekedi te olingi UDPS te olingi donc président de la République te ndima au moins makambo azo sala bo moni bino moko makambo to lagiseli bino au vraiment donc Kanamba bandai ko sala azo respecter le côté Kanambe donc botala ke donc bo monaki makambo to yebsaki bino ke Kanambe donc na ba conseil des ministres a sala ata conseil des ministres mi baleta tamisa ta sala ndeka moko ya 20 minutes parce que ayeba ki na ye makambo kutu abandaki ko lobate ayebi na eta osa nini na conseil des ministres nazo ekisabino botala bino moko ancien ministre oyo azaki na kati ya masolo Kanambe yimo azo expliquer bino ke Kanambe conseil des ministres na pendant 18 ans na ye aya même pas deux fois et puis aya kaka 15 minutes bino moko bola. Le problème de Kabila ce n'est pas lui individu, le problème c'est que Kabila ne contrôlait rien. Il a laissé le pouvoir entre les mains des collaborateurs. Les Némi, les Chadari, les Minako, comme je viens de citer. C'est eux, au fait, qui dirigeaient. Moi, j'ai été dans le gouvernement Kabila.
Et je vous dis, une ministre... Kabila n'avait le contrôle de rien? Rien du tout, ça dit qu'il recevait que les rapports. Je crois qu'il s'occupait d'autre chose que des gouvernements. Rappelez-vous, je vous dis, nous étions dans un gouvernement et il n'a présidé qu'un seul conseil des ministres, le premier, qui n'a fait que 45 minutes. Et demandez à Sami, qui est un ami, Sami Badibanga, comme mon ami Chibana, ils vous diront, quand ils étaient Premier ministre, ils voyaient plus les détails des cabinets et d'autres conseillers que lui-même le président. Donc le président était ailleurs, Kabila était ailleurs. Ailleurs, tout à fait ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il était dans ses activités agricoles ou bien dans ses affaires, en tout cas, pas au gouvernement. Bongo bino mutu aboye penza, bongi vraiment mutu aboya zonga penza na kati ya mboka na biso. Bato bakotela kanambe bazali bato oyo babandaki ko profiter na système ya kanambe parce que kanambe yiba na yo ndenge olingi, yiba na yo mais ko simba ba minéraux na été. Utaka kanambe kenda na gare centrale kuna na Gombe ake ko inaugurer donc train wagon ezate ayeka koti na train yo so mona train ozo inaugurer neti TGV ou bien nini omatate a koti asimbi kaka ba kiti ya rouge abimi inauguration à train botala ba buzoba donc na ba bourgmestre na ba ministre mususu ba bandai ko kende ko inaugurer ba WC ba toilette publique. Donc biloko moko donc il y a pamba na ba niveau au penaso tozalaki bombele lo biso autoroute comme ata donc ba A1 ba A2 atal ba A5 de mais siko ba train à grande vitesse mais to comme na ba masolo musu botala ga masolo oyo Félix Antoine Tshisekedi azo rattraper oh ki ba biloko ndenge on fallait za la banda kala na mboka na biso courant ko jamais ko okende na ba barrage tozala ngo mai ko okende te mais Batouana, Bakipa, jamais social à peuple congolais, Nabi congolais tout se ressaisir. Moi Namboka o Azali na Esikana Azali ndeko biso. Azali mutu musute pas si o yozo ka ye pas azali ko yoka mo parce qu'azali na makila moko na yo. Donc to tikela etant parce que ma solo o ya kolongola kanambe na kata système ne zaki jeter. Ezali ki jeter ba vandisaki déjà ma solo de façon que so fatia koti a umelate ba barré ou bien ba longolé na pouvoir ba zonga na kata pouvoir mais moi na nzambe makamdenge baluka ba comprena ko tout donc fatia azana droit ya deuxième mandat na 2023 pour asukisa masolo oya bandi sikoyo esuka tina suka yemora ebindenge akombelaka donc telelo vraiment il fallait to betaka c'était to zong sa conscience na bino bato mususu bazaba ki diba ba mona pa ba mususu donc ba comme ça amnésique na makasi émotion eleki na peuple congolais mais na ba image to tcheli bino na kanisi bato ba comprendre donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na ebsa bino ka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, ce qui est commis na souka bobika base yangonde makambu, base vraiment tokoti kangote na robanda comme vous pouvez vous en douter na Londres pour repérer ça. L'honorable Jean Moutala, merci na nyosoto ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi. L'honorable Jean Moutala na ebiku douter ndenge to remercier parce que ça la mingi po na 5 minutes avec César Ngadi toko pesa susu donc Chai Mokenge Chai wa balenge la mon voisin ou azali administrateur na kati ya groupe na biso donc Chai Mokenge Chai to yebi ke osala ka mingi po na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mokenge Chai jamais to koki ko bossa na yo na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Babi Kisinga oh vraiment na kati ya groupe na biso asala ba publication moko merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke na kati ya Namibie po na kopesa Babi Mususu Babi Lumumba merci na nyoso to osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Espagne pour nous repérer Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu. Merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozungu susu na kati ya Londres pour nous repérer Commando Chaco. Merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres. Vous allez repérer Jano. Merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres pour nous repérer José Kano qui kakamene. Maître Wera Mokuna. Maître Rajamoule. Donc ici on a katia Bundes pour nous repérer Lilinzeba donc merci. Nanyo soto ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours on a katia Bundes au pesa Anse Pedro, merci Nanyo Sotou, ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici on a kati il y a Congo plus précisément na port à Matadi pour on repère ça Antosha Lukebakio, merci Nanyo Sotou, ça le rapport dans 5 minutes pe na mboka na okuna na port à Matadi donc Antosha Lukebakio, merci vraiment Tokobo Sanate Nyoso Zali ko ça la po na mboka na
tozongi awa na kati ya France pour repesa mukubwa Samito mukubwa azali molandi munene ya 5 minutes avec ses angadi pe patriote munene parce que amankakate soki vidéo ka ekoti fatindela ngabi oyo makambo tozomona eza solo donc Samito mukubwa vanda na calme donc mboka na biso ezali kokende na nzela malamu pe ekokendaka kaka na nzela ya malamu une fois de plus Samito mukubwa merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc toza toujours na kati ya France pour na kopesa iko boyebi kazali musicien munene oyo ya viva la musique bato viva la musique baba bata segete mais iko boyebi kazali molandi munene ya 5 minutes pe azali patriote munene pe azali muta série boyeba ke banda Hero Disneyland de Salama ti lelo bambosha ya zalaka kaka na Hero Disneyland po bomona ke vraiment azali mutu moko ya sérieux donc Iko Nola, merci Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na kati ya Suède pour na repesa maman na biso Thérèse Kamadi. Merci Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi maman na biso Thérèse Kamani donc vraiment tokobosa na kayo jamais Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi tozongi lisusu awa na kati ya France pour na repesa Jean-Marie Chibangu. Merci Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi tosuki sakaka awa na kati ya France plus précisément na Saint-Denis pour na repesa Fali Lukisa. Merci Nanyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambutu, Penadikos. On doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,